Bonsoir la Chine, bonsoir la Chine. La Chine, bozoyo kangate musala, musala, vraiment musala. Et musala, comme ils ont la période, il y a la fête, musala qui est belé. Moi, il y a la vidéo, mingi zate. En tout cas, la Chine, on est ensemble. En tout cas, on est ensemble, la Chine. Ah, nazi ba message, merci na ba message ba maman o ba tindelinga message vraiment ba joyeux Noël na bino, merci beaucoup. Naza nangai bobanga te. Naza mama adoptif na okende wapi? Na okende wapi ba mama? Bozala na ba idea mabete na mère fashion. Naza ngana mu na ba idea mabe na bino te bino pe bozala ba idea mabe na ngai te. Nazande na musala. Musala ezo permettre ngate parce que bato tozo préparer na musala na nga bazalaka na basalaka fête de fin de l'année. Basala fête fin de l'année, il faut qu'on prépare, il faut qu'on sala banini. Bino boyebi ka mindele balingaka boye. Donc eza fête ya munene pona bana wana. Bazalaka kuna balalaka kuna. Donc, ba maman na bango, il faut que ça s'organiser, que bengisa ba net eza confinement boye. Donc, makambutu eza décalé et changé. Donc, sikoyo au lieu tout ça la fête, to bengisa bato baya na lié na biso musala, basali sikoyo il faut que ça là chaque mois na cadeau na cadeau et moyen bato bakuta na ezalate. Donc, moyen a bougé vraiment exact. Moyen a ça la même pas vidéo exact. Moyen a ça la vidéo exact. D'habitude, à ça la moi vidéo na boaki. Mais siko eza moins compliqué. Vraiment compliqué. Awa na auto kota ka siko. A koti ka siko yo botala ka na ye. Faut pe na lamba pe biloko. Na sali la pe papa biloko. Et voilà. Awa nde na zolo banapino bouye. En même temps, na zo sala musala. Ya na zo sala moi vidéo pona loba na bino ke na kimite bozala na ba idée te soki ka bo moninga te boloba na kimi na okima Karine. Pourquoi na okima Karine na ko okima Karine te la Chine botika ba idée wana olimbisa ngai na kimite naza penza naza penza na lobaki naza na okima na sensi nini na okima na sensi nini boye bisanga nanga pourquoi na okima onga na yela kinde Karine na okima pourquoi Karine tant que non na moni yete na okima Karine te naza maman adoptif. Quel que soit, encore qui m'a dit. Ce qui pour moi, ça veut dire que naza occupé, donc naza vraiment pas disponible. Naza disponible, pour na permettre ngate pour na sala quelque chose. Mais na kimite naza mais façon naza la Chine de Karine Mokonzi la baronne. Tout ça la émission, il n'y a pas de souci. Ba maman ya la Chine, ba papa ya la Chine. Mais façon naza na ye. Mais na côté na ngai nde musala eleki yango wana bozomo na ngai te. Et puis na lobaki soki na ebite so bolanda vidéo na salaki. Et ate parce nga naza na ebite ndenge ni na ko lobaka. Na ebite ndenge ni po bondima ngai. Na yebite na lobaki avant-hier que soki basali live tard chez Mokonzi na koki ko sala te parce que en même temps ils ont permettre mbongo ekota na chaîne à Karine yango wana mais soki chez Mokonzi officiel a sali live te ngana usala live, il y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci parce que ngana lobela Karine pour mbongo kota. Bango chez Mokonzi il faut et ça les missions pour mbongo kota. Donc, au fait, c'est Mokonzi, et ça la même chose. Ce qui c'est Mokonzi, ça na live, na lobaki lobby ou na oye bal soute, na koki ko sala live te na tar wana na air wana, et puis na za mutu moko na lamuka kaba 4h. 4h30 il faut na lamuka. Parce que nga il faut na se préparer, na bima ba 6h30 et non, bah 6h déjà, na musala, il faut préparer ba petit déjeuner, ba tartine à bana, il faut na la mugana, matana ke de la musa bango, na aider bango, na kulata, il faut na accompagner bango na école. Donc, à ce moment-là, vraiment, c'est compliqué. Mais, comme les okutana, pe bazo sala, bazo bongisa chez Mokonzi, pour na ko sala ba live, pour na ko, ba sala ba test, et ba test, wana ezo sala tard, et na moment ils ont permettre nga na sala ba vidéo na sala live té na ebité so bo comprendre nga na façon wana na lobby pour na expliquer qui déjà mais batu misu ba lo baka mais fashion okimi Karine te bandeko et là musu ya ko reprocher les alatika na kimi Karine na sens ini Karine na kima Karine pourquoi na okima Karine te na zananga. Voilà la Chine. En tout cas, à plus tard. Ciao, c'est mes fashion de notre officiel. Bye.